Merci Balandinho sur Océan du Congo. Ndenge tukutani sous na émission na biso to solo la pona mboka Congo. Eza esengo mingi parce que tukutani lisusu ndenge boyebi tout ça toujours na sensibilisation. Il y a éveil patriotique, il y a éveil au peuple congolais, il faut mutu na mutu bisika zali azwa conscience parce que tant est commis au boto bisaki bino ngonga o to komi eza ngonga ya bitumba oyo boy mwana kongomani nyonso azwa conscience parce que tout moni batu oyo boy bakomi kolakisa biso zoba na bango komo le kandelo eza pasi na mawa taona nazomona na papa le lutundula lutundula papa na biso lutundula na mona ke muto maele metango ako matina niveau ya boy papa le lutundula ce qui allait ce qui peut papa lutundula bo continuer ko sama kamuna bino biso pe ba résister ba Bruno Mimbenga tozo continuer ko bunda pona mboka tango ozolo baké je travaille pour Félix et puis Félix a droit à un second mandat c'est constitutionnel mais monsieur Lutundula ministre de tutelle au Bozali na ebité na luki constitution na tangi ko bana article 1er tina 293 place nini balobi que non mandat un chef de l'état oyo ba osale logoté eza azana droit ya kosala des mandats constitutionnels mais oyo nga na ebi na mbeko likonzi na biso le président est élu une fois renouvelable na mandat na ye mais na contexte du régime na bino oyo eza bongo te et puis oza mutu mayele vraiment papa Lutundula tango ozoba que non tu travailles pour Félix donc bino elengi ya pouvoir na bino au lieu de travailler pour le peuple congolais bozo travailler pour l'individu oyo boye azo continuer ko boma batu regardez-moi peuple congolais batu oyo boye mais moi je vous confirme ici monsieur Lutundula l'excellence Félix n'aura pas un second mandat bon matabo kita parce que tu es déjà que nous basomba conscience à peuple congolais basomba conscience à leader politique congolais pour l'accès comme musolo bona poste stili loka papa Lutundula auto bana ko sabango ba modèle ba komi ko perdre modèle na bango ya mona pesi pour na biso le sava edi malou raison ko ba non chaque jour réflexion l'intellectuel congolais baisse ya ngo bandi ko mona na mais biso ko za manga mwana te biso zo sensibiliser peuple pour ngobisa mboka na kati ya occupation to bimisa mboka na kati ya buzoba auto ça na ngolelo oyo bo tant que komona on a diplomatie comme ça lelo oyo boye ndeko mo waza na États-Unis merci pour l'appel na bino alobi ndeko Bruno Mimbenga le résistant na ba maman Océan na ba ndeko nyonso bozala ki liboso ambassade de France ce qui secrétaire ya ONU a été parce que pression au bosalaki ndezongi si bango ba revoir na makambu ndeto kenaki na ambassade de France na makambo zo le kana Ukraine yango wana raison au bomoni que non secrétaire ya ONU a boya saboter koya na Congo isa yango merci je crois que non petit à petit ndeto bisaki bino génération à génération za na sasa ko mala biso to ko bunda bitumba pona be terrain ya batute biso to lobi glissement ko sale maté élection bato ba ko mona pona élection bo bunda bitumba bino pona élection mais boye bango biso ba Bruno Mimbenga tozo bunda bitumba o pona ko bimisa mbongo na biso na kati ya occupation tangu Paul Kagame a kozwa courage ya koloba que non na ko bombarder Congo mais Kagame na biso o bombarder Congo o bombarder mutu o pesa ke pouvoir o ko bombarder batu o bokene ko sa ba corps na bino secret wana o ti lelo non mona ate parce que ce qu'on meki monsieur Paul Kagame na biso to kota na Rwanda ndenge général Mbuza mabe akotaka donc to envahir Rwanda et ko ça même pas 10 minutes yango tozo bengi so mona Congo na bisi bino boyebi Paul Kagame azo sa aocha mutu na bisi ba tiaka te parce que ti Paul Kagame ko sa makambo na bi ke simana batu bazali mais pas mona infaillibilité à régime to sa na ngwa Kinshasa surtout ni bango ba ko betela mo non diplomatie ya mokonzi ya mboka diplomatie ya mokonzi ya mboka ba ko violer ya biso ba mama ba ko bomba ba ko so ba minerai na biso bango ba ko bisa biso diplomatie yango wana c'est le moment peuple congolais diplomatie ça la kaso ba beto ya pozongi c'est ça code da Morabi un pour un da pour da et loko wana yango évangile biso to côté ya donc on sensibiliser ba boyebi bien sûr que non Bruno Mimbenga ça va pas permettre excellence à d'autres mesures oui dans un communicateur à nouvelle là mais awana ko lo ba ko la résistant na ko mona mboka na ngeko kana mabe yango to une veille de conscience yango tele misabajane to bimana balabala to bengana batu obo parce que eloko malunga ba salité depuis baza na pouvoir obo
Paul Kagame a bombardé Congo. Mais le régime à Kinshasa, régime où il y a tiré gelou. Bah, pour la diplomatie, il y a Mokonzi Amboka. Mais il y a Paul Kagame a plus de 18 ans à Moutou Amboka. Na Moutou, le régime à Kinshasa a sali seulement 3 ans, 4 ans, quelque sorte. Na Paul Kagame na Moutou, on a la diplomatie magasi. Nous sommes les accords de faiblesse. Il y a pouvoir à Kinshasa un régime au Batoubakou Kambabiso. Makasi na bango bokasité na bango bakolakisanga ko yiba mbongo. Konyokola ka peuple congolais. Ko betaka batu na manifestation ya mwana régime auto sana ngo. Menga na biso bino mwana Congo. Biso to ebiki no. Soki régime o elakisi infaillibilité na bango, mais biso to kolakisanga no. Peuple congolais a déjà debout. Peuple congolais à comprendre. Ya mwana ko na ko kama mingi. Eza ba analyse auto sur la rapport na kamamboka Congo. Mboka lokola Congo Rwanda ki kosala kosaka nango te parce que biso Congo tozo na bomengo ebele oyo boy tokoki ko déstabiliser Rwanda na ba façon nyonso to pesa même mayele oyo boy po batu oyo atile gelou ba yiba même yango servir même mboka tokoki ko déstabiliser Rwanda psychologiquement na niveau médiatique tozo kaka ba opposant rwandais. Tu vas financer bon, une bonne politique et puis bon leadership et puis autorité à sommet de l'État, c'est-à-dire que non autorité chaotique un président le plus faible en Afrique, un président le plus incompétent qualificatif au un président le plus faible dans le régime au 2019 ce que au sommet de l'État Yamutu Azamakasi gouvernement congolais qui a déstabilisé Rwanda. Donc il a financé les opposants rwandais. Donc il a chaîne nationale qui est internationale. Donc financer je crois que non pour le Kagame a déstabilisé. Mais le régime il y a Bambouario. C'est ça même. Il y a un peuple congolais. Il est temps, l'air vient d'être révolu. Tout le monde qui va gêner au Sénégal, il va lobby. Et puis, comment au Sénégal, il y a courage. Il faut Afrique comme histoire. Mon peuple, Bishop Ozu, Oyoboy. Boebi, Bishop Maman Osea, Bande Comètre Eric, Merlin Vumvu, Bande Kolumumba. Moi, j'ai été toujours personne Oyoboy. Na respecté l'engagement vis-à-vis du peuple. Parce que dans 4 Sénégal, Kaliboso Amboka, na kosala na mboka na ngai juste au sacrifice suprême. Et ça, c'est quoi le autre, comme on a battu, autre, on a besoin de battre Mayele, papa Lutundula. Ah, Kolobakeno, Nana Kosala pour l'individu Félix. Ah, ne belé ba diplôme au bino botang na université. Mais le lobo comme Kozonga na batu oh parcours universitaire na bango et ça mise en cause. Papa Lutundula. Peuple congolais to bima ba parti politique ya batu abo. To ya to bunda bitumba pona mboka. Ndena me kotali sabino awa. Rwanda c'est un petit pays. Auto ko déstabiliser bango na ba façon nyonso. Lelo oyo boye. Problème est à conscience. La paix a un exemple moko pour le monde qui n'a pas très sensible. Mboka lokwa la Vietnam à l'époque babunda ba faire face na États-Unis ba vaincre bango. Balonga bango te parce que Vietnam ezalaki na ba munitions, ezalaki na ba armée nucléaire. Non, balonga ki États-Unis d'Amérique parce que population vietnamienne ils ont qui conscience, l'amour du patrie. Denga na obengisa yo. Ozo na conscience c'est bolingo mboka na yo. Qui vous menace? Nana zo doit biso maboko c'est le Rwanda le Burundi. Ngana sazarda vraiment te na ba Burundais parce que ba Burundais bazaka batuma bien que basala ka politique na bango ba agresser biso mais ba se manifester vraiment te ndenge Uganda na Rwanda basala ka ngo. Problème est à conscience. Mais tela ba Uganda o ba kosaka na biso ba koso ba conscience. Ce qui va Vietnamien ba teka conscience na bango. Pour que non, les Américains va gagner bango, balinga ba faire bato wana te. Eza bolingo ya mboka patrie, le patriotisme, eza te oto komona lelo. Yango na ebisio. Mois de février eza mois otobaki et qu'on a la série d'actions. On sait tous que non, qu'on a la action au sein biso maman. Mais biso pe déjà to ba jeune oyo ba résistant, tout ça déjà na kosolo là. Nous avons préparé le koni auto kosala pour que non, to bimisa mboka na biso na occupation. Nous avons déjà perdu 1000 km à plusieurs fois. Le peuple congolais perd déjà 1000 km. Félix Azwa Minembwe, après ça, il y a Rwandais.
asuki wana te bazoluka baya bazwa mboka na biso moke moke yango nazobengisa yo dans les prochaines manifestations na lobby topesi na date tokozala liboso ambassade ya Rwanda mpona koyebisa ke non il est temps il est révolu kokata relation diplomatique relation économique relation culturelle relation nyonso ezala politique entre biso na barwandais et puis kosenga bango bitumba je pense que beaucoup de barwandais bakofléchir bakozonga batu et puis bakoya na lolenge oyo baparisonaka eloko ya mibale. Ne croyez pas aux élections peuple congolais. Vous croyez dans makambo Bruno Mimenga bisa bino parce que na mona ka déjà makambo liboso na ba maman océan ndenge makambo okende élections à distraction na Congo un pays qui est dans l'occupation élections à sens parce que pour une élection na la Poutine au moins sur ça makambo mais peuple na bango basa sécurisé on ne blague pas la Russie. Poutine défend les intérêts de la Russie. Élection en boka na biso à distraction. Élection ça collection peuple congolais oza ko souffrir 600 ans après Afrique ça toujours ko souffrir maïzate bourezate to continuer toujours ko souffrir ndeko kabu ya judeka otela na vidéo wana et puis tozonga na mino sima to continuer ko sola makambo ça koleka na kati ya mboka aba bote beko nenda wapi tunejiuliza kule beko nenda njo wapi banduku aina sema ni défilé hapana aina sema ni défilé beko nenda wapi banduku nikusema beko nenda njo wapi atuyuwe kule vena toka na kule beko nenda shifuna fuata mambo mufuate bien mambo na watoto kama bafunze finalement ma école kule isha kubakia non viable banduko na watoto kiloko ma école donc isha kubakia tu non viable bakwetu ne basunkuta aina seni défilé banduku bapenzi ana seni défilé mais tuko naona kama ni exode atuyue ni bakataka sai ou bien bakataka tanga merci botala na mboka oyo bato balobi ki baye ko trouver solution pour na peuple Congo bandeko bako kima na chipata pata na kananga wana bozo mona bandeko bauta kabeya ka mwanga bazokima batu oyo boy bazokima bazokende wapi na kati ya mboka na bango moko bazokima parce que ba Rwanda déjà basomi na Kasai nazo informer bino mona Congo ba Rwanda déjà basomi na Kasai c'est le moment tango biso tozo benga bino ah boy to bima to senga bituma na ba Rwanda to benga na régime oyo boy akire jelu ba misu ba ko finga ta muto bazaka mikua oui naza mikua mais muto azo finga biso azo bomba mama na biso Kagame ana misuni te mais mutu oyo boy obino bozo croire ye wana sana misuni botela ndenge peuple congolais komi kokima na oyo ayemo mboka bande ko na biso Kasai ba ko ke na mituni mais où en sommes-nous tala niveau ya souffrance mais bisika bino bozali na ville ya Mbandaka singa mwambe bana boyoma bana Lubumbashi soulèvement ne croyons pas que bakopesa biso mot d'ordre Bruno Mimenga opesa yango to bani déjà na ambassade de France bomoni eloko wana ningisi monde Guterres abangi parce que ayeba que non to pesa ki mo soki aye to bima na baba bino boza na Bikoro boza na Bumba boza na Lisala boza na Bandundu moi ya masse to boza na ambassade de France auto bima que cela qui échantillon bien que la révolution c'est un monde entier bima mais to sensibiliser bino bolanda comme exemple la biso ba Bruno Mimenga ba maman océan bande ko Eric bo sensibiliser na ma province yambana oyo toutes les provinces confondues to bima na balabala parce que mboka déjà zo kene mabe parce que ti bon mon vidéo na bato bazokima bisika bazokima zo banate parce que mabeza na mboka vous croyez réellement soki bato oyo boy bayaki pona ko travailler bande ko bakokima te bazokima parce que souffrance ezali mais pour commettre fin hémorragie oyo boy ezo senga ozo conscience ezo sengo bengana ba faux dirigeant ezo sengo bengana batu oyo boy bazo continuer pour endormir ba président oyo nelo boka kulutu nanga maleona a commettre monsieur Félix Tshisekedi de garde yo monsieur Félix oko travailler pour l'impérialiste peuple africain ezo souffrir courage na ba président malien ko bazui conscience ba lobi il est temps
to travailler pour na mboka na biso bozo kana ko négocier liwa ya bino mimbenga na ba mama océan na ba bureau na bino climatisé oui baka na négocier biso to négocier liwa na biso mais pour na intérêt que mboka soit développement na ngo ba bombi ba tu na mboka na biso plus de 14 millions génocide oyo bo ba tu balobela ngote Rwanda ko finga ko kota ko boma bino na Kinshasa bande kwa 10e eri boko tino ko beta boma mais bota na Kasai nde batu ba osira batu ba ko kima bisika ba ko kima ba ko kende e ko ibarante vous croyez réellement ndenge lutundu la lobby que non Félix est dans la second mandat mais ça lutundu là je confirme et je vous rassure Félix c'est celui second mandat biso to bima na balaba et puis to okufa te ça pour autant to mona bulamu na Congo yango na zo bengisa mona Congo roi ya Belgique azoya roi ya Belgique il faut l'un d'exemple à Guterres dans le monde français parce que Monsieur Philippe, le peuple congolais n'a aucun problème avec votre royaume. Mais ce que nous vous conjuguons comme conseil, ça serait mieux de rester de chez vous. Parce que si vous osez venir saboter, humilier la lutte de Lumumba, le peuple congolais vous informe, vous serez humilié. Yango na bengi sur mon Congo. Roi ya Belgique azoya awa boele 6 na le 10. Tokozala wana liboso ambassade ya Belgique. Tokozala na aéroport. Tout au long ya boulevard. Bande kwa ba diaspora, bon mobiliser déjà diaspora. Biso a tozo mobiliser bande ko. Tokozala tout au long ya boulevard. O Lukanzelo ole. Bino boboma Lumumba. Bobomi Polo Kito. Bosali boboma batu bokata bango maboko kune pa na ngana Équateur. Pona caoutchouc na mbandaka na village ya Embe bo kata batu maboko pona caoutchouc pona terrain na bino boye de coloniser Congo plus de 80 ans botongi seulement 400 km à route soki na okosa bo vérifier ngona ba chiffre na bino moi na Congo yoka makambo la Belgique a construit que 400 km mais pas 4000 km na Congo bazela ngo pesa ki bazela o ezale lo ote bazela mabele mais bon tala batu oyo boy ba piye mboka na biso o monument na ba monument mosoki nini wana habité tout refait na bango na Belgique les a considéré comme ba matière première na mboka na biso mais yo zo ya bobomi Lumumba et puis bozo zo courage wana boya batandela bino tapis rouge na mboka oyo boy et puis ozo loba na ko s'excuser te royaume ya Belgique ko s'excuser te liboso ba congolais alors to kota bisika oyo kuya lokwa bino bato IDPS un cerveau na bino zana ba problème bo betra pour kagame maboko awa tandis ba ko bombande kuna biso le roi de Belgique au kuta na peuple congolais avant bino boya ana mboka oyo boy vous avez 3 conditions oyo boy il faut devoir le peuple congolais et le quoi liboso il faut bon restituer 3 cas ya richesse boy ba na Congo botonga mboka port ya Anvers o botonga ya Belgique et le quoi mi balé Lino à Lumumba au Bobi Keya, Lino seulement à Lumumba coûté 6 millions de dollars. Qu'est-ce qui prouve réellement que Batu Oyobo Lino Waneza à Lumumba? Et puis, condition à Souka, Bosenga Bolimbis. Parce que Bino Bosenga Bolimbis. Mais pourquoi Bozo Luka ko réparer biso na bino pourquoi? Condition biso de pécho ya mwana. Bo restituer 3 cas de richesse au Boïba na Congo. Et puis présenter des excuses na peuple congolais afin au na Congo pour négocier le corps partenaire et puis bon respecter le peuple congolais parce que moi je ne rêve même pas venir en Belgique parce que vous n'avez rien c'est nous qui nourrissons la Belgique totongi Belgique na mbonga ba congolais totongi banzela totongi ba port de l'eau tu prends ce courage là muto bomi Lumumba boya pe aba bo ko cracher na mémoire na kulo tuku Lumumba bitumba biso to bundango isa pona mboka papa Emery Patrice Lumumba azalaki nationaliste. C'est le moment pour tous la force d'ensemble. Félix a négocié dans Batu Oyo Boy. Pour saboter Bitumba ya Lumumba. Et puis bon, plus grave, Baboma plus de 14 millions au-delà même. Bazo ya po bazo ba minere ba kenango. Et puis bon la mutu Oyo Boy. Alobi ko banda tour na ina Kisangani. So alongi na Kisangani na banda est bisiba kana ko buma batu. Ba téléphone to ko sala la Oyo Boy. Il faut ka sonne. Eza téléphone makila bino ko sala ngo. Et ça, le quoi, moi, groupe de pression,
bande kuna biso ba ko pression pendant 37 ans de lutte ba ko ça ba tout que ba bunda 37 ans de lutte ceux qui a wapi bon on négocie na roi belge tandis que le peuple congolais souffre bazo za mai bazo za courant misale zate bande kuna biso lobi accident ou to ça manoté Béatrice pourquoi parce que vous n'avez pas créé d'emploi. Monsieur Félix, tu imagines les dangers aux courir, aux imaginer risque aux que la roi à Belgique, le roi Philippe. Peuple congolais, je vous informe. On ne peut pas accepter tout ça humilier à niveau au tant que mboka monsieur sur conscience. Tant que pays monsieur sous, on va coloniser, na ba colonisateur na bango, ba ça ba réparation dommage des terrains. Allemagne ça ba réparation, Angleterre, ba pays union sur Europe. Et ça a dommage intérêt. Mais chez nous, les Belges osent dire que non, ça a le droit qu'on s'excuse. Ça sabotage. Monsieur Félix, changez votre calendrier puis changez votre façon de faire. Si vous voulez voir l'humiliation du roi Léopold, du roi de la Belgique, Monsieur Philippe, peuple congolais prêt. Et puis nous allons mettre tout ce qui est nécessaire pour que non arriver à roi Philippe et vous allez sabotage. Peuple congolais, l'UDPS a montré ses limites. IDPS c'est ça qui n'a transfert de combat de lutte. IDPS c'est maintenant qu'on fonctionne le quoi l'association, le quoi la association na biso to zakango, o maman na ngapo aussi zakango, association ONG les amis de maman aussi. C'est comme ça que fonctionne l'IDPS. NDP zakano association Yabana Lemba, association Yabana Musiki, association Yabana de biso Florence, ou association les amis de Bruno Mimba. C'est comme ça parce que IDPS fonctionnait d'une manière illégale. Parce qu'il y a Mikanate, et ça qui groupe de pression. Il y a beaucoup de mauvaise gestion dans Bango. Quel tranchant de lutte au Bango Sabisu? Parce qu'aujourd'hui là, nous avons 5 IDPS. Nous avons lutté pour un tranchant de lutte, aux 40 ans de lutte. IDPS c'est un mouvement citoyen, un groupe de pression IDPS d'une manière illégale en 2009. Donc IDPS normalement, et ça a 10 ans, il y a carrière politique dans Bango. Nous avons passé par les bas de l'école. 37 ans de lutte, parce qu'on a l'IDPS Moubak, IDPS Tshisekedi, IDPS Makibasa, IDPS Chibala Simple. Donc c'est comme ça. Yango Ndeko Nangai. Ils ont passé na mawa tant que tozomona makambo ya Congo ezokene mabe yo vani na ndaku Bruno Mimba azoganga azobenga yo les 6 mars tozana balabala bon bana déjà ko préparer yango c'est aussi une ambassade de France nous allons attaquer l'ambassade de la Rwanda ambassade de Rwanda ta moi je ne suis pas pour la élection mais je suis pour la élection tant que tokobimisa mboka na biso na kati occupation tant que tokolibérer mboka na biso ndenge océan du Congo ezaka chaîne ya libération ndenge bitumba o biso tobunda yangwana bande ko batuna ka Bruno Mimba ça comment les années moi je lutte pour que non mon pays soit respecté que le peuple congolais partout où il passe il soit respecté qu'on signe des accords bilatéraux égal comme d'état et amis et non mboka moko ça ko menacer biso par faiblesse à l'état congolais au sommet à l'état tout ça na tout monde donc on ne sait pas tout bana pour dorloter c'est fini c'est temps yango to ko ebisa roi Belgique tika na mboka na bino koya awate koya na bino condition au peuple congolais au travers Bruno Mimba et puis les résistants yango wana soki bosala yango et puis nous allons coopérer tant que vous n'allez pas faire ça baboto la roi Léopold II mopanga na je crois soki yoye peut-être oyende kosanga na yiwana nazo promettre roi liwate mais yebango to boto la déjà roi Léopold II mopanga na mais na respect aux ana mona peuple ya Belgique ça serait mieux si vous respectez conditions et puis nous allons vous respecter peuple congolais to bima na distraction mboka mokote etika ko mona bolamu nango soki ba se sacrifier toute chose ezalaka libande na ope na suka parce que mon peuple oyo boye to bandi yango na Congo e ko suka awate e ko zo repentir en Afrique mobiba. Moi je suis résistant, je défends la cause qui est noble, je t'invite, je te conjure amour et patrie et ça la liboso le reste ça viendra par après tozo kende mukia ko suki sa bande ko ba kongomani bozo mona musalo tozo sala et ça musala ali paté ça musala facilité bino peut-être bozana Autriche bozana Inde moi démocratie ça ali mais chez nous on sait comment ça fonctionne mais yango te ko bangisa biso parce que toyebi tozo bunda bitumba o pour na dignité ya peuple congolais ndeko kabu ya pona ko suki s'agit de kabo tshela nga vidéo oyo boy et puis to suki ça pona to kolomwana nga awa boy nazokende côté ya Matadi Kibala
pour sensibiliser bandeko pour l'activité oh ya tozo c'est l'arrivée à roi Léopold oazo ya ko humilier peuple congolais ce toza bien le bamoko bo chez langa et puis tozo ngana biso proche de son père politiquement je dis en famille là je ne sais pas mais quand nous faisions la politique avec Tshisekedi Félix n'était pas proche de son père Félix c'est Moubake qui a mis le nom de Félix à je ne sais plus quelle mandature Mokoboye comme notre secrétaire national chargé des relations extérieures. C'est Moubake qui a présenté ces noms-là à Tshisekedi. Moubake Valentin, le président de l'UDPS, c'est le peuple. Il a mis, c'était Rémi Massamba qui était notre secrétaire général. Moi et Moubake, nous étions, Moubake était président du comité national, j'étais son vice, sa deuxième vice, parce que le premier vice c'était Iliba, parce que nous on travaille suivant les aires linguistiques. Comme lui, Moubake, aire linguistique Swahili, deuxième, premier vice-président, aire linguistique Bangala, c'est Willy Iliba, et moi j'étais deuxième vice-président représentant aire linguistique Congo, le Congo. Alors, le président nous dira d'aider Massamba à donner, à mettre l'équipe du secrétariat national, c'est-à-dire le gouvernement du parti, en place. Et le président Moubake a mis le nom de Félix. Le président n'était pas d'accord, et je confirme. Si quelqu'un veut, appelle débat contradictoire. Le président n'était pas d'accord. Quel président le président, c'est lui qui a demandé au comité national d'aider Massamba à mettre sur pied l'équipe du secrétariat, donc les ministres du parti, le gouvernement du parti. Le président, on lui amène les papiers que nous avons confectionnés au comité national qui représentait le parlement du parti. Le président, quand il lit, Etienne Tshisekedi, quand il lit, il voit relation avec l'extérieur, il voit Félix Antoine Tshilombo. Nous, on ne savait pas qu'il portait aussi le nom de Tshisekedi. Félix Antoine Tshilombo. Il a regardé Moubake pour dire, tu connais très bien les messieurs ici. Quel monsieur? Félix, relations extérieures. Il dit, c'est votre fils. Oui, mais tu le connais comme mon fils. Et le reste, je ne veux pas dire tout ce qu'il a dit. Mais voilà. Il a insisté pour dire, il faut nommer des gens que vous connaissez très bien. Oh, Moussala, très bien. Maintenant, sur base de quoi Moubake avait Ponaki, le président Félix Tshisekedi? Sur base de quoi? Quand nous faisions les discours, quand on discutait, quand nous... Merci. Vidéo Bazolo Babouebi Félix. Félix, c'est le traître de la République. Félix, c'est Gidan. Moutouateka Congo pour la Bomengo. Peuple congolais, n'a bien ici le 6 mars, le 10 mars, tout à balabala. Conscience, Vietnam est gagné qui est américain, ils ont acté que bazaki na munitions. Mundu qui na biso, ils ont maboko. Mundu qui na biso to bito kana obeko likonzi, ils ont constitution article 64 on a na zobe gisayo. Article 63, mutu nyonso aza na obligation ko munda pona mabele mboka na ye. Ils ont acté que non, on va na ndako. On va na Facebook, oui, on va na Facebook. C'est une manière de payer à Kubunda. Mais Tobi Manabalabala, ils ont façon d'habitude pour s'exprimer. Oh, Bungai Bruno Menga, na pouvoir Bamvoulou, si va pesa Kinga, ba Tikingo et Panangai, na Bengi Chimino le 6, le 10, Tobi ma massivement na Balabala, pour te gagner, ba oppresseur na biso, te faire fléchir un État voyou comme la France, un État voyou, un royaume voyou comme la Belgique. Oh, boy. Bazomona que notre peuple congolais en 1900, ceux qui 1882, 86, ils étaient sous peuple wanaté. Bandeko ba diaspora, merci na bino bandeko ba congolais, je crois. Toza wana pour na bitumba. Bino nyonso bozo comprendre mbela oyo boy. Na bisi bino élection. Bato ba okura na élection, mais solution élection ça té yango. Roi ya Belgique tango ko ya awa boy. Akoya ka uza bomengo azongi nango. Arrivé à président turc. Aïe. Mais le comment va changer? Baxide paye. Bakozwa mituka, bakopesa batu, mituka $85,000, mituka $55,000, mais peuple a kozo kwama, bako balelo nini, ba wenze pirate. Il n'y a pas de wenze pirate. Wenze pirate c'est la kate parce que ba maman bateka na balabala wana, ba futa ba taxi na bango. Mbango wana na ba commune bazoka yango.
mauvaise politique na bino eloko wana ba mama il faut pesa bino kanda ba papa bilenge to bima massivement les 6 pour na mettre fin hémorragie oyo boy to bengana batu oyo boy 2023 2022 élection ou pas élection Congo nango régime oyo boy faut kende et puis bituma oto bunda te que non to munisa mutu poto ato za mutu mususu kwa koya ya ko s'enrichir non au combat un bon combat que non tozo batu oyo boy ba ko travailler pour servir une nation pour que non président Bololé à Rwanda à répondre biso na 7h4 minutes tous on essayer na 7h6 minutes c'est comme ça rapport de force oyo boy et primaka na relation internationale monsieur Félix pour chuter il serait mieux de dire au roi Léopold de rester chez lui parce que nous avons nos problèmes ici nous devons résoudre donc préparez-vous élection ou pas vous serez partant parce que le peuple en a marre. La Belgique doit nous respecter, doit respecter le peuple congolais. Il doit restituer les 3 quarts des richesses qu'il a volées, s'excuser auprès de cette population-là, mépris. Et puis le reste, nous allons voir comment est-ce que nous allons mettre nos relations et puis on va avancer. C'est comme ça. Peuple congolais, batata ba mama bandeko. Ndenga lobaka yango. Si nous ne luttons pas, ce qui est bondité, tous les esclaves, c'est la lutte qui libère. La peur doit quitter nos esprits et que nous devons vaincre tout obstacle parce que Mboka Nyon se conscience 600 ans après, peuple africain a souffert, a qui m'a Méditerranée, a souffert parce que les leaders n'ont plus de conscience, mais ils ont aussi conscience de tel parce que l'air est gravement grave. Nous avons Liboka Pilipili, ici la Kasona Mokolomote. Au mona wapi soso akaba pesi numéro à téléphone eza so bongo sunga biso ba conseil ba orientation na bino parce que tous appels na maman activité oyo et au bouger le sous monde le 6 mars au 10 mars numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 bo soutenir sans ça comment na biso tout déplacer ba tout ebele et puis ambala oyo et qu'on na ngaba et qu'on na masina et qu'on na tchango et qu'on na c'est comme ça et puis aux ambassade de France mukolo wana boulevard de Kosala T misale Kosala T numéro ya moi to pesi bino bo soutenir biso mama aussi bo ebi que non moi si moko na kata mibala azo bouger kin azo bouger Congo aza ko sala éveil patriotique pour que ba mama telema parce que neto bakango quand une femme se lève c'est que makambisa mabe moi si ndemu tatu mboka ba mama bo ambate po ya mama aussi biso ba registre bino mimenga ba ndeko Eric ba Merlin tout ça ibele ba ndeko Lumumba pona bitumba mboka na biso oyo komela biso isuni na bino et ko ça l'appelle bienvenue na plus 243 81 73 11 702 ceux qui n'est pas na biso te mo contacter pe mama aussi de la presse congolaise parce que yende mama muto ko lamba pour que no biso bana tolia poto za joto kolongo nu to que ne ceux qui nzamba lingi to kutana bino ingeta